Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. www.congotempérature.com. Oyaye moko maman Rosette la fleur d'Ambour. Matika Songo. Donc tu es bilan na yo. Il y a 2017 parce que tout ça déjà n'a fait de l'année 2017 non il est kindengeni bilan na yo et au sali combien d'émissions en 2017 bilan n'a négatif positif parce que je bien travaillé quelque part aussi je pas bien travaillé et puis ça bon c'est privé quoi tu vois quand on maîtrise pas les choses privées et quoi affecter ce quoi affecter le travail que tu fais. Donc là, début ça a été bien et puis tout comme na batamo boy ça la moi kokita mon email maintenant là ça va 2017 dans le bazar positif négatif et puis mission na sali o na sepela na ngo tu vois nga na linga mingi na linga te moi mukia manke mukolo ngai en tout cas de voir nga linga te moi mukia manke mukolo linga pete moi mukia finga mama. Donc on en accepte. Éducation déjà pas personne chez les parents. Mon yo moi que zo finga mama bino na beta. Eza loza moi si eza ozan soza comme o ko zo finga ka mama. Soza moins âgé que moi. Je te frappe. Dans la salle émission on a défendu Wera tant comment makamo ebima kiawa ba touchaki personnalité nini. J'avais défendu Igwe de la Forêt et à un moment qui Wera bendanga abenganga bia Kasongo yo, il faut comment comme attaché de presse numéro 1, il y a maison mère. Nabia Igwe. Donc c'est un peu ça. Et logo et ça là bien voilà. Bien voilà. Matika Songo biso to yebi ke yo botaka ton internet, to banane au 2017 au botinani. Matika Songo bimisi nani. OK, Matika Songo bi ke oui. Voilà encore la fouille de Matika Songo. Ah, une très belle question, hein? Félicitations. Ah ouais, il a bien mis la question polémique. Non, Naboti na 2017, na 2017 Naboti ba Marcelo, Naboti ba Christelle, Naboti ba Deborah, Naboti ba Elvis, Maya Kamba, Naboti ba Ursula. Non, Nabotata ba 5, yebinga Roma botana ba césarienne. Nabotata ba 5 6 na 2017. Matika Songo tozo mon appel na internet yo bota trop hein, na bi ke yo bota trop mais parmi bano bota ils s'appellent na bana mo ba manka bato. Ce que yo tanke parents yo mto binisa bango. Conseil nous ala rani pa na bango. Bon déjà tout ça l'effort en 2017 tout c'est polémique. Tout ça l'effort en 2017 tous se comporter comme des grands garçons de parents. Bah maman. Bah polémique wana et aux à la bienté. Ça nous affecte. Ils ont affecté notre travail. Tu vois maintenant là et comme quelque part tu peux partir là on te demande tu travailles au besoin internet invité à l'unité. Mais or que batumsu bazan en haute nous on a des priorités d'entrer partout. Nga sona ke place nyonso mutu nyonso yambanga parce que il me connaît aibi respect nanga aibi par rapport nanga inde na vivara na vandi boye na zena oki gene ka robine mundi boye bimi abwaki ngai mais en batu musuba okela na ba studio bani menga na kenda studio te mabanga nyonso na zona vie o nazo continuer ko zo nyonso po je suis le seul au boire à rebelle les gars faut tout en 2017 il faut poser un peu question à 2017 est-ce vite que ngana otozanan 2017 aussi combien de mabanga on s'en a bien mort. 1 million 10 mabanga. Donc
C'est un peu ça. Batika ba polémique, batika nani, c'est pas bien. Balandi ya Congo température to zakaka na matika songo nga vraiment na matika songo nazana posa matika songo aluba nana posa matika songo asolola vraiment na bino hein nga ba question eza nga ba réponse vraiment eza ye mais nazana posa asolola vraiment trop vraiment na bino mati tokomi komona lelo hein biso tolobaka kende totanga na classe babina biso ke journaliste po tokoma mi benga tout ba journaliste na ba chroniqueuse ba chroniqueur tokota na milieu ya ba journaliste tokota bongo comme yo milongola parce que nayebi ke yo milongola matia milongoli en plupart bato to mikota na kati ya mulongo ya ba journaliste matika songo lelo tokomi komona ke ba chroniqueur hein na ba chroniqueuse ba komi ko créer polémique ya ba musicien bala musi polémique o elalaki yo etake ancien ya musala oyo etake aussi fruit ya ina réponse ne okolo bala bango nini to pe idée no ezani par rapport ya polémique wana ba zo sala wana kutana ina lende le na junior wendo masana ngai ya utara poto aza na culture pays to vandi to sur la bona ba sinta kapashi ba singai à partir lelo yo komi Mandela 2018 comme on est comme Mandela de nous Mandela de la presse congolaise Mandela de nous non na tenu bango poani habité c'est le lobby sonyo stozo simba ba biloko eza yo mto sali traswana nabi OK lelo ba musicien balongoli guerre bango na bango ba na guerre pas biso musicien comme na parti pour ba journaliste nemo boy o ba na laisser passer panae particularité mususu barana laisser passer te so benye kaza o te yora muta Fabregas yora muta Dolette muta boza une église au milieu du village o yora muta Dauphin or que dans nos métiers ngaton na tangi na énormément montré que le travail cause à la libéral musala auto ça les noble toi quatrième pouvoir na Congo cela veut dire nana droit ya ko s'exprimer ko les canions son na kata Congo mutokanga zate ce qui est une vraie démocratie ezali donc s'exprimer on est que na finga na sala rien du tout na s'exprimer na ba droit nanga je connais mes droits parce que ngande na rabona bi ba droit nanga ata bakangi ngande ni ngando mona vandi bona bi droit rundi mate quoi nazo peta autant la constitution na tanga pe ba article za wana donc ba musicien ba komi na moi eloko wana et puis ba journaliste soit disant de bomi bengara ba journaliste ba koti na ambiance to na ba BBC musala na bango bakoma na bango ba mikala ba musicien bakoma na bango ba kozala master musicien za mabete nga na master Fabregas na master ya batutu ba la coste baba vi na ngai la coste vi na ngai Fabregas za master na ngai nga na mkona do wana yemo yebi yalo bara yo master na ngai yango bat bakam ba comprendre na sala émission tourna Fabregas te point pour na mona elo to lo bati. Donc, si on a posé question, on a dit na biso. Donc, ça, mais comme on a dit, on a la micro, te bolo, basiko, et bimafo. Il y a on a 2 ans. Ba musicien, ba journaliste, ba tika kolanda ba musicien, loko ba mikala. Musicien qui boîte, yona e musicien ça, boy, yona e musicien là ta catch. A community na niveau tindo ko bosser catch. Donc, ba bossani ke ba mso ba lo ba attaché de presse. Est-ce que vous connaissez la définition d'attaché de presse? Donc moi je fais l'INA, naïbi rôle y attaché de presse, naïbi définir attaché de presse et puis naïbi au bas français, naïbi au coma. Je suis très intelligent. Tu n'as pas trop intelligent. Donc banoko tout sika bana nyonso ne komi pona libanga. Cela veut dire que pose ana dolé il faut be bana nga po biga de leur bora. Da faut comme oluka dolo ne mo boye o penché wana poka na libanga OK libanga za vite ngai na tunaka vina nga mo bakala na pesa community tona bandi TV to zaina ba Dauphin bani na tini mais comment c'est possible boire ba papimbo ma boire ba Charlie Prince nga ba boire ngati ndeni nga pena au travail et singate tu travailles pas so lingi libanga au kendaka studio te mais au co travailler lona pour musicien peu so valeur à boire ko libanga yango lelo mona nga na bukande o yanga ina zwaki
Matika songo lelo guerre tomoni ke non ba guerre en tellement les cas qui trop to komi ko yoka pe ke non ba musicien ba komi kotinda que ba pomba ou comment to ko benga ba mettre na bango ba koma ko lever il paraît sûr que ba koma ko lever na ba journaliste le lot monde que ba leva ki bongo glo langue par rapport à tout ça yo était que passion ya makambo ka na kata ya ki chroniqueuse yo vraiment hein ko lo ba parole ni par rapport à lèvement ya glo langue. C'est déplorable si c'est vraiment si c'est ça. Si c'est seulement si que c'est ça. En tout cas, vie à Moutou, ça appartient à l'Éternel. Vie à Moutou, nous avons droit à arracher la vie humaine à Moutou. Moutou Moukila, nous avons droit à arracher. Nous avons déjà tabaté, sauté. Dans Glorolang, j'avais écouté ça. Oh, ils ont fait 2 ou 3e fois. Moi, il y a comme un bon mécène. Moi, j'ai une caméra et un petit caméra. Donc, na oloba na eboye bateau peut-être ozana bango baka bateau pe balinga ba tricoger bateau balanda ki on a pas ba enlever aussi que banda olandela o déjà depuis kalezana mutape sa position zala prudente yebara ba mito comme soto mata bino mona nga na mati taxi mais nga ya vana mata taxi na tala matricule donc avant na fongola porte wana na tala no matricule na kangi matricule na mati na kiti na normal de babilo musufo sala ngo toi déjà bastar to nga pena na bat balinga nga to ebit e bele même mais na mi batela pe na mi batela na lingate ko exposer vie na nga na lingate na exposer mutu nyo sa ba place na za ti mutu to ko ba place na te batu na nga ndakati ba ko ba place na za donc conseil na pe ça est qu'elle soit forte ça arrivé l'essentiel que vie na et bébité nzamba protéger vie na et humanité naïe, nous allons protéger en haut, mais à la prochaine fois, elle est vraiment prudente et elle est bien. Pour ça, elle est prudente, à perdre vite, à perdre le beau, quoi, tu as un défaut, à perdre l'eau, quand même, soit qu'on violé, ou t'as violé, à état, n'a été, tu vois. Donc, c'est un peu ça. On a le bin à ma bête pour bateau, babalousa. Matika Songo, étant que master yaba, musicien, laissons-nous oyo attiré na rankine ya ferré na Kofi Olomide na Fally Ipupa oyo ko sala ke non to bana Matika Songo itake master ya ba musicien laissons-nous yo attiré na guerre oyo eza Fally Ipupa Kofi Olomide Ferré Gola oyo ko conseiller ba musicien o baza ba master non que non ba sala ngote et ça leçon en tout cas je pas de leçon hein, pour na leçon te naza na leçon te na linginde siko naza na leçon te na oyebisa bango na lobaki on a ba émission belé notre musique évolue na ba polémique sans polémique il y a pas la musique rockman sans polémique il y a pas la musique donc musique il faut être en polémique. Vous comprenez? Il faut être en polémique. Musique, il faut être en polémique. Sans polémique, musique n'a pas. Mais là, on a beau y na lobaki, ba toucher ba parenté, ba toucher ba être cherté. Mais c'est pas non la qui savoir la Lamborghini, la Ndaku, la c'est tout à fait normal. C'est notre musique qui évolue à bon. Et un moment, on ne peut pas les gars na te va cheper boy. Et mon pas cheper évolue à bon. Matika Songo to bandi déjà que ba voter au Mandela na biso ngapi na voter au Mandela na biso conseil ni ko pesa biso kasiba o tozo talela yo lokola leader chef lokola grand frère wa banda ki musalo liboso na biso lokola peke grand frère wa leka ki na avant biso to ya conseil ni ko pesa biso je peux ba na leka ina mais je sais ça OK tu n'as fait chobie c'est quoi bon conseil ils encore moi j'aime que le travail beau travailler petit nangari au star azana a oyoka maramde zoleka donc bino nyo sonde bozana et là on enseigne à bino car à travail bozala normal omoni musala o na to le besoin noble rio azana aza peut-être na studio aza peut-être baza pe na besoin de promotion
aroya pe bolelo bato musu ba sa musalo pona lar dans moni ba akeba rio te pas dollar bi kende na sa ba de fa libéranga 50 c'était dollar bandisika photo chainde maboko potanga oza reconnaissant malgré que tu bazala ka bengra mais mingi bazala pe ba reconnaissant tu vois. Donc il faut appuyer les gens, il faut donner le meilleur de vous, l'information d'abord. Information c'est la chose où bazolinga bayo kan balakisa biso l'information bazora ba traiter ba diffuser. Donc aux yeux information au traiter au diffuser. Il faut diffuser loko faut ala nanu aux ala nini aux ana confiance que ça ya aux ala vraiment que eza yango eloko na linga na diffuser parce que maloba monsieur ko tsa biso ba prison source kaka bakokango mpona source batunye source ozoyo api okolobati donc nga nalobaka eza mosala bosala bien nasepela na moto nyonso asala et puis en plus eza mosala oyo eza nango mpe na loi moko te na congo afosalango fotangelango ezala nango te donc olandelanga baformation mais kozala docteur kozala avocat kozala banini eza bachose moko eza mai oyo eza nango simple yango simple il suffit ka il s'agit ka comprendre cop na. Merci beaucoup. Tokomi kokoma bongo na suka émission na biso vraiment tokomi kokeko chité malembe po tokomi ma suka Matika Songo dernier monde on émission à lelo po tokoya lisusu mbala ya sima pour na émission à lelo dernier monde ezani. Dernièrement ngai merci à toi de m'avoir reçu ba émission à sala na linga mo ba questions à moi genre po nga déjà na loba bien so na bien na loba mabe na bebisa ba émission na sepeli. Dernièrement, on a pesi bakolo sito mbote na pesi masana cameraman Jires mbote babi cameraman na mulai bono na mona ete na monika lelo quoi cameraman na mulai fo na mesa mona ba cameraman na mikuse banini o badigi bambori banante of my Jires Kimbo o ba imbi na habité quoi donc na pesi mbote na pesi picho pacho na pesi Merimbate na pesi Didio Kamona Birmingham na pesi yanga ya kati balbi place naza oyo soza besoin pédicure manicure ozana besoin somba bazin moko ozana besoin kabelo wana besoin somba babilo mo batembo ebongisa bato batin to na Kimbondo chez ma people ndé na bien ke bongo ma people vous sentez que belle femme de longue fumée. On a ba jambette mo ba Dubai na e mo ba Kenya na e mo ba Cameroun na e to crier pe moi ya biso donc ma people yo na Chantal c'est pas ba Chantal je te salue là où tu es ba big dédicace na yo na bana et tu na sepeli na bino quoi merci beaucoup. Aussi merci mingi na bino bato bolanda ki bongo émission oyo masolo ya kino na ebeki bozala ki ebele ya kovanda liboso ya ba télévision na bino pona kotala émission na biso ya mokolo ya lelo na sisa kananga émission nga boete 100% na pesa équipe technique ya Congo température nyonso to bambote na bango na sima caméra ezala ki bongo Jires Ngoyi Jires Ngoyi na bosanité babi bogos ya cameraman nanga pe Junior Mboyi ya ba Junior cela veut dire que Junior Mboyi siko garçon boga comme ça tout ça J caméra Jires Ngoyi na sima caméra bambote nanga vraiment ebele epa na bino epa yo wapi ozami mbote nanga lisusu ebele na mobos mama bongo Rosette la fleur Nabour Dambour Rose la fleur Dambour bambote nanga vraiment ebele pa no bongo na micro ezalaki wabino L'Oréal Mutoka autrement dit moi l'amour soda makasi. Lo na opesa bambote belete tokutala bongo mbala simeko ya kasi pona lelo tokabwani awa bye Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na Dambour. Après avoir défilé là-bas site Pola mais cette fois Congo température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, Émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous sommes information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika